Kimbote, Kokanda, Diaupudene Congo. Boa noite a todo o povo angolano de Cabinda Kunene. Mbote na libota nyoso ya ne Congo, na mokili mbabipai bozali. Lelo oyo, nazana lisolo na ye libino. Lisolo oyo, bandeko na lingi ekoma na mokili mobimba. Na bandeko oyo bazali na diaspora, ba oyo balandaka programme na biso kombo na yango Ana ne Congo. A-N-A espace N-E espace Congo avec K comme Kappa. K-O-N-G-O Congo. Congo ya royaume. Congo. Numéro na biso pour atteindre biso ezali 0044 740 40 22 327. Eunu mudingala ibobela yeki Congo ye lukezo ye falasepe pasivo lubakusa diambu ngini nga dia di kambe ekanda. Lelo tokoloba lingala tamsusu politique koya lokola souvent oya la munoko nga ya ona lobaka mais na kolinga mingi na loba lingala. Na tasa kuba ndina bo muna kiputu bo muna kifalanse bo muna ndinga nkaka epeve diodi dikundatina ikulukamba. Bandeko lelo programme na biso ikozala na lingala. Na lingina limbola mwa muke na bana ne Congo na mokili mobimba. Lelo to partager pensée oyo ezali basé na motema mabe, likunia, keto, na lingala, jalousie, mauvais cœur. Bande konangai to bandananu na rubrique na biso comme d'habitude. Lokola programme na biso zaka ya ba Congo to lobela to bandana nzembo ya ndikana biso ntemu kuluwanda keli nanga epangya mantemu ikukamba bomono zola izolange kanda diama ibila kananga kanda ko ikukamba bo diaukulu dibangama difiti luaga munamatu ze apangize yetu inabo esikanda. Comme d'habitude tuzaka na contact lelo yo landa oya yo oyezali rubrique na biso ya lelo apangi lulanda oyo ezali eloko eza na marché ya ndeko na biso ntemu ye aza na Luanda ekozala na marché soki ekomi na marché bandeko bosomba yango partout ekozala ezala na ligne ezala télécharger ndeko na biso ntemu aza na Luanda Foyansi o que aconteceu é aquilo que nós devemos contar. Não podemos imaginar. Quando você imagina, pensa que você é a única pessoa que sabe jogar, cuidado. Você vai acabar meter o dedo no buraco onde encontra-se o rato, afinal a cobra já comeu o rato, a cobra que está lá dentro.
Então, quando você comete o erro, você vai acabar pegar. Ambutabo engangu tulu tulu. Engenamona bomono zoba ngini nanga. Mono diaga ngini ngangu zamba. Kansi. Eketo intimambi. Lutwa sekuntualo monabo. Tobanga kake mambi. Ndeko nangai Jose Wanduka. Naibike ndenge toyo ne kongwa bimi. Yo vandi olingo yoka. Manu Bolim Sangai. Bande ko Bolim Sangai ndenge ba appel tout le temps e yaka osali kamba benga kiyo. Na zalaki kolobela makambo ezo sale ma mikolo yo. Bande ko nangai nazala un peu clair envers bino. Ngai nazali patriote, nazali angolais, mutu alingaka mboka na ye, oyo abudelaka mboka na ye, abudelaka peuple na ye. Bandeko na ngai, je travaille, nazala musala na ngai oyo nasalaka. Mais à l'exception ya musala na ngai, nalingaka pe ko unir peuple na ngai. Ezali suite ya oyo na yekolaki epai ya ba grand parents nanga. Bandeko soki lelo toza na poto, c'est parce que bipai to botamaki na Congo Kinshasa, tozalaki na ba grand parents, ba parents na biso oyo basalaki effort tozala uni. À cette époque, bazalaki kobunda pona indépendance ya Angola. C'est grâce à eux biso to botamaki kuna tibaki histoire ya Angola te, tokoki kozonga na Angola pour découvrir l'Angola. Mais tant tozalaki na Congo, tozalaki na eloko moko tomonaki kuna pendant liti ya libération ya Angola, tozalaki na armée, ezalaki kuna armée angolaise, ezalaki na bandeki na Grai, bandeki na Upa, Grai, et ça la FNLA. Bandeko na ngai, tant tozokola, tomonaki FNLA na Congo. Mais au sein de FNLA, il y avait des secrets. Parce que tozalaki se basé mingi à cette époque na ba Congo et Angola bazali ko bunda pour l'indépendance ya Angola. Oyo toyebaki mingi te, avec le temps nous avons découvert ça. Et aujourd'hui nous avons beaucoup découvert oyo na komeka ko limbola bino mwa mukelelo. Bandeko, selon histoire, na yoka iniki no, FNLA échouaki pour le tribalisme. Ndenge na yoka na histoire. Mais tant nga na koli na ba Congo nyonso, oyo Angola o bazaki na Congo, ba San Salvador, ba Solongo, ba Zombo, ba Dambien, o bazobenga ba Congo otoke na Angola. Mais tant tozokola na remarquaki makamba mike na monaki nini no ba Zombo bazaki peza ini na ba San Salvador te. Et je me posais des questions, mais nazaki mwana nazokola. Tant on a koli neko comprendre. Na tuna mikolo, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, soki na tuni koko mbali, pourquoi bolingaka batona kuna te, pourquoi kuna ntati talaka te? Okomona koko na ngai akisanga ba réponse moko yazaki moko direct. Mais koko moi si toujours disait et mon membre kulandiko et kaka kulandiko. Koko mbali azaki direct na réponse na son tuni question. Mais koko ya moi si toujours me disait kolanda koko ni mobali te, koyoka makambo lo baté. Je me posais des questions, mais pourquoi koko moi si toujours disait ça? Lelo oyo na bandi ko comprendre bande.
message na ngai ya lelo nalingi eleka na diaspora ya mokili mobimba. Bandeko ba programme o nasalaka bato mingi ba apprécier ngai. Na zongisaka même bato na le passé na bango parce que na ba programme na ngai na parlaka mingi sur l'histoire ya Royaume Congo, sur l'histoire na biso to botami à l'étranger. Nazali privilège na vie ya kokola na ba kozala na ba grand-parents na ngai ba na ba histoire ya ko raconter ngai et ba histoire wana avec le temps j'ai découvert que non ba grand-parents na ngai parce que ko raconter ba histoire vraie. Et lelo oyo ça ko raconter yango na bato. Lelo oyo à partir d'Angleterre namoni to sala eloko babengaka anani Congo et iniri biso nyonso to sala liboke moko comme les vieux disaient to kala modi mi kamimbwa leke la vakimosi sikabe na vakimosi. Me bandeko na ngai nazalaki ko penser oyo zali po iniri biso ndenge na vandia wa lelo j'ai compris que zali liti munene. Bandeko na ngai lelo oyo nazana ba problème na bato mosusu balinganga surtout bakoma ko yinanga pona ba message na pesaka pona ko luka ko iniri peuple e komi na bato bakomi na niveau ke eloko oyo ekufa. Donc bato ngai ndenge na vivaka boye bato mosusu bakoto ya ngai d'abord na kosenga merci na Nzambe soki naza toujours en vie. Parce que jusqu'à présent, les baratés, nous avons déjà empoisonné, nous avons empoisonné en zoto, ou bien, la maladie, nous avons dit que la caca. Vraiment, en réalité, je me pose des questions. Mais, dans la franc, je pense que c'est le bon Dieu qui me protège. C'est le bon Dieu. Parce que m'a les belé, bah, ko visiter yo, ko vendre bozo mela, na kotika verre, na je me déplace, na kena ba cuisine, na kena toilette, et bango ba na ba sac na bango, ba sac on tue na ba biloko, na ba poison ba kotika ko déposer, donc na yeba même pas. Mais na ba dit ko découvrir le belé oyo na zali ko yeba te. Na komi ko analyser ba problème mingi na zana na ngona poto. Ezala mingi na bandeko na nga bangoli bato San Salvador. Évitez pourquoi. D'accord, c'est un exemple ya muke. Bon so ngona ndenga mabete. Mais nazali ko sala une sorte ya récapitulation makamoko ya passé nanga. Ta na bali mwasi nanga ya liboso. Moto oyo alingaka bomanga zali mutu ya bembe mu San Salvador. Diaz Lumbu. Bandeko, vous savez, tant aux autres coopérés à cette époque, tant qu'on a pas, tu vas au bois, comme tout, kingandi, naza matadien, naza courageux déjà de nature. Na place ya naissance nangai, na bo moto nanga en tant que matadien, naza tellement courageux. Mais mon ninga nazaki na ye, azaki jaloux nanga, pongai, nakina maba, hein, au 500 déjà, et puis mama bon moment ebele. Et tout le temps, il me répétait, mais yo, ça va bon côté. Donc, on a comment obligé, na se sacrifier, na se risque. Il y a comme ça la mitou, pour na yé. Donc, bon, vous allez yé, mais il y a bang en cas de bakangi à côté de boloko. Et moi, je me suis sacrifié, na salaki 3 mitou. Donc, on a fait 3 fois pour boire, pour na pesaye. Diez, on a lobby lelo, ce qui na bakisi, corrigez-moi s'il te plaît. Dans ce qui risque wana, et mbongo ya ye. Bandeko, na ba année 90, 91, moi j'ai voyagé, na gotika 50 000 livres. Na maboka camarade nanga. Parce que na gotika mbongo na banque, pour à cette époque, on a l'université déjà. À cette époque, on a l'université, mais mbongo nanga, na gotika na maboko na ye. Donc, dans les niveaux, 50 000. Non, pardon, on a bossé. 15 000, pardon, comme la salaire, bon, ça a montant entier. Dans le niveau, 15 000 livres. Même 20 000 livres.
bolim ça salaire na confondre na 5000 na donc ba niveau ba 15000 livres à 20000 livres na ba 90 91. J'ai laissé ça à Semé en tant qu'ami dans ce que les Suisses. C'est parce que nakina bolingo ndeko wana mutu alinga bomanga. Na bungisi bijou zeke na kingo nanga il y a 24 carats. Mutu nakina likambo musibembe mu San Salvador. Basi o bayibi nga ba clé ya ndako. Nani son nom encore, c'est qui encore? Le nom m'échappe encore. Laura Musibembe, San Salvador. Vivi Maman Musibu, Tata Musan Salvador Musibembe. Donc, lelo oyo nazomona ba oyo balingi ba panza eloko to sala ba San Salvador. Je me pose des questions. Ko unir le peuple, tous à l'ensemble, tous à l'ensemble. Mabe ezali nini, lisumu ezali nini pour tous à l'ensemble. Ce qui te moni poto lelo, c'est parce que nos parents, à cette époque, parce qu'ils unis. Et ça, que biso, tu as comme mon Angola, ou tu n'as aucune idée, tu as une idée de mon côté. Lelo oyo, batu ya libanda, baza ko apprécier, mais non vraiment, bino penza bo koki ko unir le peuple. C'est comme si ça qui facile. Lelo, na lingi na laksa bino lit oyo na sakana yango. Mais bayeba kiteke misala tango zo sala likambo ya peuple, il faut qu'on en amour na détermination ya po boko qui sa pensé wana. Bato baya na ndako na ngai, baya kolia, bamelaka na ngai. Nzokande bayaka po batalanga activité langeza koma basa na posa eloko oyo tozo sala esalema te ekufa. Bande kuna ngai likuni yango ezali basé sur quoi? Nazoka mbongo na bino te na lia. So tosali contribution ekendeke na banque. Et mbongo yango eza kuna. Mais oyo amona kazali déranger. Pourquoi ne pas revenir que écoute ma contribution, suis arrivé à un tel montant, je veux mon argent de retour. Veuillez vraiment rembourser mon argent. Mais vraiment, tout ça va compte, ben va mikana total coach déjà 10 mois, ça 12 mois, ça moi ça 20 livres na yo, donc na banque tu dois remettre yo. Au lieu que oza na motema mabe ya ko bomanga. Oyo na liaka, oyo na dépensaka, oyo ba futaka nga na musala là où je travaille. Mais vous savez tous que moi je suis un bosseur. Nani a yebite ke nga na travaillaka makasi. Soki na saka na mbongo ke no ba mbongo na bino ebongisi kana komi na mbongo peut-être ndenge ba pasteur ba salaka ba zo ba makabo ba bino mbongo mais ngai na soko makabo na bino te. Mutu moko pete a defisaka nga mbongo. Na defaka pe ba mbongo na bino te ke na yo defa mbongo na bino. Sikoyo kanda na bino envers moi. Ezalaka nini? Tango tozalaka ensemble toliaka te tomelaka te. Est-ce que l'épée que je gagne na misala na bapassion na mona est-ce que na bimisaka yango te pour la amour na nga envers bino? Bandeko na ngai na mokili likambo baza koluka babomelanga ezali likambo ya association Anane Congo. Me bandeko tozwaka ba don te, tozwaka ba aide extérieure te.
ba mikanda ni surtout to sudozwe déjà ezali savoir faire nanga ba effort ba connaissance ba recherche esali ke tokoma na niveau lelo tozali ba pesa biso salle par exemple ya répétition ya konono soki bokoti na ba vidéo bokomona ba répétition ya konono salle ezali offert par le gouvernement anglais pona kokoma koma ba demande na sala tozwaka salle pa tovandaka pona ba réunion c'est toujours gratuit c'est gouvernement anglais apesaka biso na bibisaka mbongo te na sengaka pe bino mbongo te tozwa ba salle te na bi par exemple salle ya répétition bapesaka biso tozobaya ko répéter pendant 3 heures 4 heures du temps mais salle wana vraiment soki bapesaka biso 4 heures du temps pour la répétition mais tobanda kofutaka ba 200 euros 300 euros pour na 4 heures du temps ou 5 heures du temps mais tozaka ngo gratuit boza ko apprécier te ba tina biso na ba instrument ya bango to utiliser vraiment bo apprécier yango te bandeko na ngai lelo tozokoma ini tozoko apprécier yango te soki bino boza na posa bopanza eloko oyo ekufa est-ce que bokokoka selo bamakambo bozo créer mais boyebaka ke ndenge tozomonaka bino ndenge naza kodévoiler yango sikoyo posa na bino mpo bopanza eloko oyo soni oyo bino bokoyoka na réunion bobanda koya lisusu te bona kokima parce que so boye na réunion bokomonanga parce que naza kodévoiler oyo bino boza kosala mais ce que vous devez comprendre ndenge bino bozokima réunion bato mosusu oyo basolanda makambo na biso bazaya kobakisama donc tangu bino bolingi bointoxike bato bakangi bino bokimi bato bazaya kobakisama boyebaka ke mokili mobimba balingi eloko oyo ekende liboso boyebaka ke mokili mobimba baza kobengisanga kino mutu mutu yaka pe opesa biso bapense toyeba nini yo osalaki mpo kuna bozalaka ini mpo bazala ini to tozala ini diambo di mbobo owanuka ngai diambo di kambe yatu okala yendwenga yembaki silu ozaya boba kukadi muiviko kukadi lengo ko kuzoni peko nzimbu ze yatu ze tome sengeye kubabi ko engeye utoma eyatu enamoni pasi kubaki nzimbu ze yatu ko pasi ze yatu ze tome sengeye nabange dio diambu engeye kuzinga diaka ko dio idiambu ditwa kundundi mono kukadi keto ko atu ko kukadi ntimambi ko atu ko bandeko tozwa kadi so likanisi oyo ya kosala eloko moto tozobenga mutwa na eloko wana batiaki ngai secrétaire eloko oyo tosali sikoyo liboso tosalaki yango nano na kotanga bakombo na bango bato ya mbongo na te batiaki mbongo na maboko na ngai ezalaki secrétaire ba réunion yaki ngai babandi kovandela ngo na mikolo te aza peti akokomande biso te tout ça tokomaki na 1000 livres na compte wana babandi kosala nga ba réunion ya butu na kotanga kombo parce que bato wana bazali na bango bakoyoka nga lelo ekomi na réunion moko boyo te fo inani ekoki fo musu azwa place tango wana nga nazali naka secrétaire azalaki président te ekomi oyo na secrétaire fo bachange ole plus ki président lokola président ki na mbongo te mbongo ki na mboka secrétaire nazwaki mikanda na mbongo na remettre bango kembo charge na bino kaka na mwa wana bato bakobaki liboso babimisa mbongo balia mbongo ti elumbuki 1000 livres eliama
na ba contribution wana lokola ngam na zali ko simba mbongo donc ngai chaque mois na zali ko contribuer ngai na tia mbongo koleka bango nyonso tu lelo oyo na sengi bino opesa ngai mbongo na nga oyo na contribuer kitango wana manu masivi ndombele nzimbu zama irima ushora na sengi ba contribution na ngai na tia kitango wana mbongo na ngai bozongisela ngai parce que bato mosusu oyo baluka mindelo bazokima bazokoka te koya ko bayino bo emono namoni yoko bonga bo nzimu za mviri mfunu boza koyoka soni kasi tango boyoka soni okokima te na renio okoya to moni yo ndenge tozomona binobo soko tango bokokima bato mosusu basaya kokota na renio donc eloko na biso ekobota ti suka nango bokoma na soni nge et matutukeli baba des fois et du diable dit tomene kaka boko kima ba camarade boko kima na bato parce que pona soni e bomaka bandeko nanga sigoyo oyo ezali efinela te tango bazombo beko tomboka efinela échoué pona motema mabe na bino sikoyo bolingi pe bokota awa na makambo oyo gino bona ko créer ba masolo na kombo na ngai na bata makana ngai te soki ngai na zaka na mabe vraiment na sengi na bino tout boloba nazana nga parfait na lingana ngai basi ya batu te na boto na ngai biloko ya batu te soki boyelinga mwasi na lobi no bosiliki mais na lobi no pourquoi na lobi no na ebitina ngai nazana ngai bilinga ya basi te mais nazali camarade ya batu mwana mwasi mwana mobali mukolo leki nazala camarade na bango soki bomoni ke te tokoloba boye to bomayeki amitié na batu bo sala na bino ndenge bolingi mais soki orubo amitié ya mutu koma camarade ya mutu wana parce que soki olingo panza batu okomi camarade ya batu wana te batu wana bako comprendre ke mais na perdre mutu na ngai abi mutu wana kosaki ngai yangana mkolo balo bagabo navuna luta naleka tungunukini bapesinga bakonseya te koloba te kosilika te nana bata ya kosilika su te ngai bata wana eza su te naza kosenga merci kaka parce que nzambe azobatela ngai nayebi te soki osotielanga pasteur soki osotielanga deja poison ndeko mosu abenga nga pangi nayebi te lokola bino biso za bazombo bandeko na nga eske boyebaki ke na ndenge tosala ana ne Congo ba San Salvador bayaka te bango basala pe eloko na bango ya ba San Salvador. Est-ce que vous comprenez? Donc bato ya province ya Zaire na ba réunion na biso bayaka te et peut-être tosali eloko po tosali sana tozala ini lokola mika mimbo mais bango basaka toujours na eloko na bango kote biso ba sasa biso ba ya province ya Zaire mais na ana ne Congo tolobaka nini tozala mutu moko tosangana tosalisana tango ya pasi tango yese sikoyo ekomi na bulke ote eloko oyo bapanza yango bato ya France Belgique Suisse bino bomonaka ke mais biso tokoka te mindondo pe ezalaka motema mabe pe ezali keto pe ezali mais c'est parce que tosi to décida ke eza misala mission oyo tokokoka yango donc mikanda na biso esekomi musika année prochaine bokofunga minoko ke bokokamwa bokosivika bandeko
j'espère que on a lobby pour comprendre bato nyonso oyo mama monte bako basala ba carte tozo mona bino puis to yeme bino mais bokeba na mettre bino en garde que bo réussir mission na bino soki mission bo réussir yango te boko kima pona soni ko ya na réunion mais tant boko kima bato mosusu baza na ndwenga bayebi valer eloko oyo bayebi bokoko baza kobakisama eloko oyo kokende tie kosalema kaka nde na batan oyo navandaki na bino notika bavere na masanga j'espère que botiaki bapoison peut-être poison ekolianga mais soki botilaki poison te ke ngai na continue koumela bokomona mosala oyo tozosala misala oyo ekosalema ekokamwisa bino kuna luvwandela lunene na selo kambe yatu bo ndio mwana yakala kakonjo ekindokiko eyo etango luvili vwana kuna neni lunanga mukona bantu to kale pangeto kele kutukamba bo mubanga kele ngesalo kasi eto to fuluke keto to mona boto mwangse wa keke makage mwangene ko tangu wana boko kanisa bozana soni mais likambo suka na sabino geno luva kituka sengo boko mabibende makambo ezwa binote parce que loko to sali ezwa nga ezwa mutu mususu kike saswa tokozala ini pona pasi yende kona biso ba oyo bakolongwa bakokima pona keto tomoni bango mokule kozwa bino kalubabe yatuko parce que na lubabe yatu mukolo wana tokovanda po tomona na lisusu tango tozomona ke rotala nga ndenge na sala ndenge areba kinga ye bana ko nyokola yo conscience soki conscience zozonga obandi ko kanisa mamingi bari ko sala ekomaka poison yango mtekolia yo parce que tango conscience zosala mabene ezomona yango ekokolia yo Kembote ukade dene Kongo luto masala kuna nzaya mvimba nzolu vonda vetokele Domingos Manu George Sandi Manu Zakaria Dioka Pilula Manu Timba Manu Masivi Ngombo Masivi enokulu Kembote kena pangia monketo kwetela dote tamba mama Mimi Chamindele mama Tafika enokulu Kembote kena mama Tania mama Dors Loto Masala Pipa Mbote ciao ciao.